Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Vous avez belé à Kolanda Kanbe News, Nazene Sengo ya ko présenter bino mokolo ya lelo, bo continuer, que vous avez fidèle na biso, pambate biso, vous allez fidèle na bino, pour continuer à servir bino. Ouverture lelo, il y a troisième round, il y a travaux, il y a processus, il y a Nairobi, Nenge Zali Kokoba avec impact na idéologie Bolanda, détail na reportage Oyo. Ouverture, il y a troisième round de la processus IAP à Nairobi et bandi lelo lundi 28 novembre 2022 kuna na Nairobi et pas yoapi président Evariste Ndayishimiye ne azali ko-président yango William Ruto pe Uhuru Kenyatta bazali président kasi ba concerné ya ba assise oyo bazali absent bazali ko assister kaka na vidéoconférence et pas yoapi président de la République Félix Antoine Tshisekedi depuis Kinshasa na bureau na ye azali ko participer na kati ya réunion yango ndolenge moko pe na Paul Kagame oyo ya République ya Rwanda na président ya Uganda Yoweri Museveni azali ko participer na vidéoconférence ya ba assise oyo kasi esengeli toyeba ba accord moko ya cessez le feu et utai ko signame oyo esengaki na ba rebelle ya M23 ba libérer ba zone to pe ba territoire oyo bango ba okipaki na 48 heures selon ba information to pe ba source mususu ba lobby ba rebelle ya M23 ba azali ko se retirer malembe kasi ba oyo bazali ko tikala na sima wana ba azali ko continuer kaka na copier to pe kobeta masasi na Est République démocratique du Congo. Tozali na elike après troisième round oyo kimia ekokota totalement kati na Est République démocratique du Congo pour population ya Nord Kivu ba souffrir uta bamvula ebele kaka na mabele ya bakoko na bango boye ezali malamu te, il faut solution ezwama. Cette occasion, nous avons mentionné les risques qui pourraient entraver la mise en œuvre des différentes opérations électorales. Président Yasseni Denis Kadima a publié kibongo mukolo ya samedi calendrier électoral pour na kolakisa na population tope na ba parti politique nyonso tu lolenge nini basengeli kotambola ti mukolo élection esalama na 2023. Ezalaki na présence ya représentant personnel ya chef de l'État oyo azalaki wana pona ko confirmer ndenge nini makambo ezali koleka pe ndenge nini il faut esalema ba parti politique pe bazalaki wana to pe batu na lolenge ba assistaki na publication wana oyo Denis Kadima azali président ya Seni asalaki mokolo ya samedi na butu apesi ba grande ligne oyo esengeli kotambola kino mokolo ya élection yango yo mutu ozali ko rêver ozali kaka koloba ki élection ko sala mate yeba déjà ke makambu nyonso tu esi ekomi prêt awa Seni a publié calendrier banda ko calculer banda mokolo calendrier zali ki publier ti na mokolo ya suka e bongo o rêver lisusu lobaki o ngai bakosi ngai batriche ngai po na manki ya organisation na yo miyebela déjà air oyo na organisation na yo polobi eko mate o Seni ba utiliser. Oui. Je tiens à réaffirmer à cette occasion que le glissement ne fait toujours pas partie de notre vocabulaire. Dans un mois, nous allons démarrer l'inscription des électeurs dans la première ère opérationnelle et va durer 30 jours. La CENI a développé des outils pour faciliter la tâche à la population de s'enrôler dans le temps. À l'instar d'autres pays africains qui le font en très peu de temps, nous allons nous défier collectivement pour réaliser cet exercice en 30 jours par ère opérationnelle. Nomination na territoriale les salamaki week-end oyo chef de l'État asinaki ordonnance oyo nomaki administrateur de territoire ba maire pe ba bourgmestre bisika ndenge na ndenge wana Kinshasa boyebi malamu ba bourgmestre ba umelaka makasi mingi ba sauter ba Jean-Claude Kadima ba Ilonga Ibene na ba tete climatisé bango nyonso ba sauter etikali ba koti bilonga sika na quelques batu oyo Jantiningo bila achaki nde ba permettre bango ba détail bolanda na reportage oyo. Nomination ya ba bourgmestre salami au chef de l'État asignaki ordonnance mikolo eleki
ba nommé ba bourgmestre ya sika chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola kaka coach ndenge a changé équipe mususu ya ba bourgmestre ya province ya Kinshasa. Ezalaka pe malamu ko changer équipe pe ko changer mentalité. Ba bourgmestre oyo bouti kokota esengeli boyeba bozali représentant ya président de la république to pe gouverneur ya ville ya Kinshasa na ba commune na bino esika bozali. Kasi bino batu boye sika eloko population ezali kozela na bino bozala te lokola ba oyo bauti kolongwa même liboso ya ba maison communale na bango ezali ya kobukana bango kutu bakipaka na bango te bazali komata kokita kaka bambongo ba wenze na bambongo ya ba magasin to pe ba boutique ezalaka pembe nde bango ba profitaka na yango. Kasi boyeba musala na bino ezali kobongisa pe kolandela ba commune na bino kimia ezala pe propriété ezala atako ba recommander epa ya tata na yo. Il faut koyeba ke ozawana pona ko servir nation et non ko servir famille na yo to pe kaka po sepelesa ba parents na yo. Population ya ville ya Kinshasa bazali kote la bino ba bourgmestre oyo ba nommé sika na ba adjoint na bino boyeba ko sala malamu po population et vivre pe na ba condition ya bien bangungi to pe bosoto na ba quartier et si la tope est diminuée biso tolobi. Oui. Beltexco azali ko continuer ko pesa bana Congo kaye yao pe stilo Simba avec impact toujours na idéologie. Mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltexco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltexco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltexco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltexco okozala desiti responsable maman responsable bandeko nyonso basungaka bana po bazonga kelasi Beltexco komo mesano ameli bino bakaye kitoko babengi bakaye ya uya Beltexco oyo ezali bakaye réussite bakaye oyo mwana so akomeli yango akoéchouer te po ezali bakaye ya réussite bakaye oyo couverture ezali makasi bapapier ezali pembe ligne de page ezali kitoko et puis surtout beteni ezali sur kitoko makasi oyo na magasin na biso ya Beltexco ezali na zone monene kosomba ba stop nyonso bolingi okena ba point de vente nyonso ya Beltexco l'intérêt à payer na ba succursale pourquoi pas awa la Kinshasa ba distributeur bosoma ba kaye kitoko ezali ba kaye ya uya Beltexco et surtout stylo na biso ezali stylo Simba ezokwa ezokoma bana balingi yango mingi bongo ekomi ya botangi yonto lingi kosala ba don na école et kosala ba réservation na service commercial en tout cas ba kosala les livraisons à domicile tous à l'école avec les cahiers ya de la société Beltexco et stylo ko bosana te balobi tangu ozali kosomba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltexco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltexco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltexco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Kostenga pardon surtout na libala et comme le fardo pour na basi topé mibali mususu réflexion tout ça il y a une KNB bolanda rapport signé j'ai tout kibala. Likambu oyo etali pardon na ndaku ya libala ezalaka nini. Magazine ya KNB ekutaki sur le terrain pona koyeba importance ya pardon awa na ndaku ya libala ezalaka nini. Po mibali ebele bayeba kana bango kutu kosenga ka pardon te pe basi ebele babosa na pardon na minoko na bango. Ndeti bana ya basi libala pona bango ekoma nango mbetu ya hôpital.
soki esimbi te azonga na ye epa na bango po aza na kitoko na ye azotala aza pe na nzoto na ye akosengaka mobali pardon te epuis akontaka na bapara na ye aza na papa na ye na mama na ye aza en vie soki libala esimbi te akozonga na ye ndako na bango pe mibali misusu bamona kaka ndeti aza na ye boga epa na ye pardon na munoko na ye ezalaka te aza na ye ya mbinga yango bandeko balobi boyi importance ya pardon ndaka libala eza nguya moko deja eliberaka okosala mabe ntango osengi pardon ata motu ezalaki ya komata ate ngeni makambo ya divorce mais ntango osengi moto asengi pardon quand même okomikitisa etali olimbisi te pardon eza mpona mwasi kaka te eza mpona bino mibale eza réciproque oyo akosenga pardon mwasi mobali mpe akosenga pardon mais mingi eza ni mwasi fo mikitisaka to bonsi baza berègle trop parce que règle eza mingi nde place pardon osengama mingi mais eza réciproque akozo chape na ye mpo amikitisa devant mwasi alobi pardon abika arrete tobosela makambo wana eleki eza ngo mabe te mais pardon eza mpona biso mibale mais chaque fois mobali atini mpona osenga bapardon kwa mwasi te mibali aza nzambe aza ndambo ya nzambe nzambe akosenga pardon ata moko moko te yo nono okomisenga banzambe mwasi fami yebake te pardon ezali mpenza nde motu oyo bazwaki bayaki na ye na ndako aza lokola mwana papa boti mama na mwana baza pepe ndenge moko ntango ezali ke mwana azosala mabe pa papa amikitisaka nde mpe mwasi mabe ezala mapapa ezala malamu chaque fois mwasi fo amikitisaka mingi eza te ke mwasi kaka asengaka pardon te mwasi akoki osenga mobali pardon na ere amoni ke asali mabe mobali mpe akoyeba kosenga mwasi ne pardon na ere oyo amoni mpe asali mwasi na ye mabe pardon wana ezalaka tous les deux côtés eza kaka epa mpona motu moko te amonaka bino biso nyonso tuna mwasi na mobali fo kaka osengaka pardon pardon ekoki kozala kaka ezalaka mpona mwasi te mpo mobali mpe baza na mabele bango ya koleka biso mpe basi toza mpe mabele ya kote na biso basi yango wana fo pardon fo ezala tous les deux côtés nyonso ezala kaka ebele mpo oyo ozomikitisa nzambe akotombola bio soki ozoninga kaka ke yo ozala likolo okisaka moninga motema mpasi okisaka moninga mpasi malgré yo ozosengaka pardon mais ye azomimona kaka ke wi ozosenga pardon mais ozotika te mais eloko nde toluka nde ere yo ozosenga pardon ozotika mpe eloko wana mais ere ozosenga mabe pardon ozoninga kotika mabe wana tomoke ezalaka nango bien te ere yo osengi mabe osengi pardon tika mpe eloko yango osengeli pardon kobosana eza kolimbisa likambo te kobosana eza nango mpe ke yo ye nde mobali akobosana mais mwasi akobosana yango te mais baperiode moko po moya mpe ovandi okomi mpe koresole nasalaki mwasi nanga mabe nasengaki ye pardon te mais nakoka nde kosenga mosu mpe akoka nde kosenga pardon te mais na motema na ye nayebi ke asalaki mabe presque mingi bayeba kosenga pardon te même na nzela la mosu okotuta motu boye po senga motu pardon akoyebi nde kosenga pardon te même mpe na ye mosu poso mpo okoli déjà na kati ya ndako oyo ke bayebaka na bango kosenga motu pardon te ezalaka le mosusu comportement na yo oyo outi nango na kati ya libota na yo savez que boyebaka na bino kosenga pardon te banda bomwana na oti ndenge okoli boyebi na kosenga motu pardon papa nazopesa conseil na ba jeune fille pardon eza tous les deux côtés toboyi te mais biso basi il faut koyebaka kosenga ka pardon doyeba komikitisa liboso ya mobali na yo po pardon edaka na makambo nyonso tu ya mabe mpe ezongisaka motu ata moto azwaki décision ke bokabwana mais ere oyo osengi pardon omona motu wana bizongisi alobi ate lokwa mosenga asengi pardon nasala nini nazongisa ye tozonga na ngai tovanda na esika moko yango nazosenga bino ba jeune fille boyeba kosenga mibali na bino pardon po pardon na kati ya libala yango ezongisaka bolingo yango ezongisaka bomoko soki pardon eza na kati ya libala te esala bien te yo mwasi fo yeba kobatela mobali na yo mobali mpe fo kobatela mwasi na ye yango wana na kati na bino mibale fo bozala na bolingo mpe bozala na kati ya bomoko mpo boyebana na kosengaka bapardon mpo soki yo mobali ozosala mwasi no mabe mwasi fo yeba kosengaka pardon mwasi mpe soki azosala mabe fo beba mpe kosengaka pardon mais eza teke fo bokabolaka te mpo abokokabwana ye akei oyo akei oyebi teke soki bosi bobotaki bana bana na bokotia bango wapi ba jeune garçon bozana bizaleli ya mafu
ata nasengi pardon te nazala na lelo soki aboyinga na 12h 13h na kozwa mwasi mosusu en tout cas naosenga bino botika bizaleli wana oyo so bali mwasi na yo bosali ne mariage bokoti na kata ndako boboti bana la bino omoni ke mobala mwasi asali yo mabe soki il faut koyeba kosengaka mwasi na yo bolimbisi na soki osali mwasi na yo mabe faut koyeba komikitisaka mpe devant mwasi mpo bosi boboti bosi bobalani basi bayebi bino ke boza ndako mboko mais bokokabola omoni ke ekomi deja na signe moko ya mabe ya signe moko ya biete mpo mwana mobali wana azala kaka bongo abalaka na ye avandaka nde na basi te mwana mobali wana azalaka bongo avanda nde na basi oyo deja ke ekomi deja na elombi moko ya mabe il faut koyeba komikitisaka liboso ya mwasi mpo mwasi un jour ata ayebi ki yo osalaki mabe soki osenge bolimbisi maki mwasi mpe kozonga mpe soki azaka mobali na ngai nasala nini nazalaka na kati ya ndako na ye ndeko mobali mpe ndeko mwasi yebaka kosenga pardon ata mpe oza na kati ya ndako na famille yebaka kosengaka ndeko na yo pardon ezolibere biso na kati ya bakondamnation ya famille. Kinshasa eleki partout. Oui. nasepelaki na ndeko moko na landi na émission moko songolo batuni question balobi est-ce qu'il faut ba élection salama élection pour na ba impérialiste nde ba gagnaka mais pour na biso ba nationaliste eza na tina moko te élection salama kaka na 2023 mais mona mboka faci beto ako respecter kaka mais epeka muto obima po peuple congolais alingi ba ko mema na chipo ba élection msesi la ndenge wa boka moka mukolo ngo partout asaka 95 mo 5 tikali bino mboka bola ba fayulu ba Camerounais na bande kwa na musunga na zoloba nanga bande kwa zoloba na zoloba bokaboli mo ndambo etikali wana pourcentage yango bokoye bandene seni ako publier mais pour nanga il fallait président Félix wala kisi biso lolenge ya kozongi samboko na bonsomi ndenge de fait maréchal Mobutu Lobaka au moins asolola na satana kiaka ba etene ya mabele oyo bokanisa malobo balobaka muza lobi akoki ko trahir Congo te alobi Congo tango ena ba Rwanda atozalaka obi akopesa ba mabele o bana mboka batikali ko sepela nango te lelo souvenir na mona mboka Chilombo asaliti amoni motema mutesukaka aleki na négociation azali président Union africaine babenge kizengi babenge zo babenge suka lelo motema mutesuki il faut sauver peuple congolais ne bozomona wana zobunda et puis mona mboka Christian Chiwe wazobunda wana bozomona bitumbeza makasi to beti ba Rwanda banyangala kata wana na ndinga osakana te etikali plan B zakaka na sepeli omoni na lingana loba likambo lelo tango na lobaka leki na ngai Christian Bosembe o lelo azeli nomination malamu aboyaka likambo na zongela kango pona makambo ya rapport mapping na sepeli nde babwakeli Assemblée nationale commission wana ya kosala ba brassage il faut euta na assemblée boy bitina eza synergie ya malamu nde yango wana vembo so avandela assemblée wana na bakulutu bati lukwebo bavandeli batali babite soki comme président mboka asalaka akoki koyoka mawa ya bande kwana lokwa faci beto za mawa ndinga asalaka ba négociation boya balingi te akoka kobenda brassage ezali sute brassage so ezo sala ma ba congolais bofungola matoi boyokanga bien bakozala na ba généraux na bango bakozala na ba ministre na bango bakozala na ba mandataire na bango c'est ça que zo tuer peso ngasima makamba brassage zate. Jamais zanga mboka ya bana TikTok ya mokolo lelo nini to sélectionner pour Nabino Bolanda. Bonjour à tous, particulièrement la bande de Konanga congolais. Dans cette vidéo, pour nous, non tout na makambe belé et puis ça fait mal. J'aimerais d'abord premièrement savoir pour ni bino bande konabiso botika na mboka, bo comment ko traiter biso bande konabino ba congolais lokola étranger biso otobima mo libanda, bato diaspora. Pona nini na désolé premièrement ezana bane belé à poto o liboso banda ko sabino ki poto za paradis que poto ezaboye c'est faux to luta ka lokwa abino to za peut-être na moi avancé à social na moi hôpital donc santé le reste au mundela zo pesa on à gauche azo zo on à droite non rien d'abord ko dénoncer ba comportement na bino ya bizarre ngana jeune entrepreneuse nazana salon nanga de beauté na Kinshasa nazwa mbongo na pesa tantine nanga mobo et $590 pour ça nga ba meuble pour na salon nanga
na minute on a beta bino lisolo ça fait 3 mois yango yo nakoma ko swana nakoma ko lobela tanti na ngana mabe po na mbongo na nga akoma ozongela nga ndambu nga jeni na tinelo mbongo na kina 590 € na tielio na agence aux 8 kuna ça nga ba meuble na nga ba explication na yo comprendre kazwa mbongo na lia pesa na menuisier te mais ce qu'on a tout na bino ti bo lia ka mbongo ba projet ba tezaka en qualité de quoi proposer belé bobo misina bande ko na bino abati na bino mbongo somela mutu terrain landela ba démarche zongisa boyebo sala kate mais putain bomo na masola Paul ya Mathias Pogba bino bo fungola ba miso alors que boze belé ba Mathias Pogba ba via bande ko na bino na poto awa bande ko na bino babima ko luka bozo enfoncer bango mais bino pe bato liboso tala bana poto musu ba kenda ba sala elo te biso batoza ko sala elo la mboka kuna bo traiter biso ndenge nini bozo traiter biso ndenge nini entre l'état ndenge facilita biso makamute na bino moko lisusu bande kona biso bo mitema mabe je suis désolé okoya kozwa muta selo musala bo carreleur au peintre au boye place musala na ba 20 $, comme yo muta diaspora 50 yoza muta bo 100 biloko nyonso bo doubler ko matsa ba prime toza bande kona bino tango tala poso bozo mona ngo couleur nini. Franchement, c'est méchant. Et puis, le con a bokenda l'église. Moi, na maman na yo moko zoli mbongo na nko. Ozo kosa, ozo china, eko dégrainer bambongo na e. Pourquoi boza bongo, hein? L'église est tondi na Congo, ko le kaba habitation, nombre abatu, koute comme ko diminuer ba église ko bota. Mais bon, changer te. Pour na nini. En tout cas, maman ginga na otia photo na ko afficher sur internet, toi maman mabe na ko afficher même temps aussi ça mbongo na okotika la afficher pour na kote ya batu. Na kin bo se méfier za la maman na yo, tante na yo, oncle na yo, propre papa na yo batu ba comment na biso. Comme la souka édition Kanbe News, ya lelo tozali ko continuer toujours ko mener na barque mon côté na terrain. Vous allez continuer à faire ça info avec impact na idéologie pour tous les magazines à Liboso et puis ça va information en continu na lingala d'une manière professionnelle. Awa tout ça la qui bezité, tout ça la qui leloté, kasi tout ça la musala ya journalisme, pe communication ndenge pe sama pe ndenge te amana bambiaka avec impact na idéologie. Mon côté na terrain KNB azali ko continuer toujours ko servir bino to ko continuer de sous ko satisfaire bino pambate pour ça na bino ezali que biso tous la kaka bala misala bino ndeto mona lobby magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino